J'arrive sur le mot, vous savez, mouton qui a aussi porté gloire. Ok. Les lots, papa, là, qui ont mis dans Kibila, il a sollicité. Tant qu'on fait la croisade, à Zotoka, pour quand il s'est 400 000 $. Bah, bimé là qui est, bah oui, tout ça, après, on peut se 3 millions de $. Même 5 millions de $. Mais en compensation, on peut s'habiller, offrande, aux alibes bandimi. Vous comprenez? Donc il y a plusieurs pasteurs abandonnés au service, nous amener très bien. Onction, succès, payé. Si vous avez abîmé la volonté de Zambé, onction comme kita, bateau comme kita. Ce que vous à perdre gloire au wana. Alors pour maintenir gloire au wana, ne écoute na katina bakis. Abosse ne gloire au pas Nzambe. Abosse au pas Nzambe. Azonga c'est na makona Nzambe. Alors pour récupérer gloire au bungisaki. Il y a qu'est-ce qu'on a katina bakis pour maintenir gloire. Omoni kizami na kibila na bandeli abandoko benanga litoyi sala mutema munene sala mutema munene ce qu'on a comprendre était à changer et comme musala nzambe za course était musanza mbeza course azo comprendre Dieu le révérend pasteur évangéliste docteur, père, fils de l'évangéliste Examine Akibila, lui c'est notre bien-aimé, le pasteur évangéliste Ernest Mongo. Shalom, Moussa Nzambe. Oui, shalom, shalom, ça mène à Pambola Bamo. Tout ça, c'est ce babino tonga lelo toujours seulement muké liko etali ko associer Nzambe na makambo sur tout ba chrétien melé ba couple belé ba bazo réussir parce que on a kansa malamu mais associer Jésus. C'est vraiment important vous êtes pasteur ko associer Jésus na makambo sur mutako ça na moi. Et c'est important car la Bible déclare dans Jean chapitre 15 verset 5 sans moi vous ne pouvez rien. Donc ceux qui n'ont pas ce ça là ceux qui y sont dans la quantité à mon côté et là comment que ça les battre alors pour oser réponse à bien faut tout na ce que disciple ni ne comme les on a quatre na boîte bon ceux qui sont dans la quitté et les gars sur la bon n'engeni tout autour na Marie na fête à Cana si Jésus n'était pas là il faut être l'ingé dans la n'engeni donc Jésus aza pour na couper sa solution mais c'est qu'il y a problème couper sa kimia n'est-ce que kotungisama. Donc, importance, présence de Jésus et il y a un compléter ma vie. Si comme le comme il y a zawan. Si comme ma wezali a yene sengo. Si comme malade zali a yene lobic. Donc sans Jésus, matanga na matanga. Matanga na matanga. Merci beaucoup. Parcours na bino ya Moussa Nzambe. Beaucoup ont fêté 10 ans à Moussa Nzambe. Est-ce qu'avez-vous associé Jésus-Christ? Vous sentez que Jésus a un millier. Pas autant Moussa Bino Moussa Nzambe. Mais là, ça ne sera pas une question. Parce que nous, c'est lui. C'est lui l'auteur. Jésus, mais la carte, ça m'a été. Heureusement, lui, Batou mais pas Ernest Mongo. Parce que Bisso, nous amène à Benga Bisso, Bapel Bisso. Dimanche passé, nous avons passé un parcours. Mais nous avons synthèse, nous avons soumis à image où il a ici Ernest Aouta qui wapi. Pour akoma ozalelo et tant que tout le monde sika utaki ne sika komi to comprendre sika zokende c'est vraiment important donc Nzambe a béni en 1999 dans l'église catholique la bande ko diriger ba chorale na salim sale bien na catholique une certaine nuit na lalaki na rotindoto ngongo elobelinga telema Philippiens 2 12-14, Ephésiens 2, 1-10. Tout le bel échange déjà depuis dimanche passé. Donc pour dire que depuis Nzamba Benginga, si l'élo, ça fait 20 ans. 20 ans. Tout ce qu'on fait 10 ans de consécration. Okay. Depuis qu'on a consacré, Nanzela, Topé Namakolo, la Samakolo, l'évangile examiné avec Bible en 2009, qui nous ça fait 10 ans. Et dans 10 ans, on a tout tamboli Nanzambe, Nabanzela, il y a des complications. Parce que Joseph peut avoir commis tout. Est-ce que nous avons l'autre qui est Nzambe solo? Ceux qui nous ont pas besoin de la mokonzi. Mais nous avons libéré Nzambe Moussous. Nous avons commis esclave. Nous avons commis la prison. Parce que nous avons examiné Nengeni. Alors bien qu'il y a Kamba, libéré, nous avons konza libéré Nanga. Mais batikale na pays Moussous, nga na pays Moussous, tala ba condition. Vous comprenez? Donc ceux qui nous ont pas besoin de à commémorer na banzela ou yokondimate que ozana Nzambe. Donc ndenge Nzamba tambusaki biso na ba difficulté na mikakatano kino lelo toi toujours na se na makona ye
toujours kendende ko vivre muke ba accomplissement ba promesse o apesa kibiso. Pasteur Ernest Mongo, mais comment est-ce que vous avez bengi monde toujours faut qu'il y ait des complications dans le parcours évangélique? Vous avez bien benga qui monte, appelé sur mission. Mais pourquoi il faut avoir des complications dans le parcours sous ya musala nzambe? Nous avons pris ngai pasteur, mais écoutez les boye, ba kazo bunda bitumbe so ko belé ça ka pena nini? Ça ko me ndaba linga bo me ke question na ko preuve de comment? Dans Jean chapitre 9, le disciple a remarqué qu'il y avait un aveugle de naissance. Pourquoi ce homme est né aveugle? Est-ce qu'à cause de ses faits, de ses péchés, ou à cause des péchés de ses parents? Christ a dit, il n'y a pas de ni il y a pas de mais il y a pour gloire en Zambé talisama, nandia na miswana. Vous savez, ceux qui n'ont pas vu mutu na kati na bomengo na ye, na kati na kimi akambusi, mutu appelle sa témoignage. Il faut mutu akuta na ba difficulté et ko solliciter que nous c'est Dieu. Les lots où ils ont ba benga Jéhovah Rafa. Importance il y a Rafa na ye. Nous sommes là des athées qui refusent aux athées. Donc il faut monter quand on a des difficultés pour reconnaître mon nom dans Zambie. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Il y a des gens qui attendent que ils ont une formation. Et non que Agno Kolabiso, non que tout le monde a mis Kakatano, mais ça le lengi a formé biso la makasi pour que longa bitumba pour te mokilo te mokilo bitumba. Diable a quitté na kanda pour nous détruire plus au bazana côté en Zambie. Il y a un moment dans Deutéronome chapitre 8 à partir du 2e verset, nous avons dit à Israël, ngande na tambu sibido na nzela ya passe. Ngande na leki sibido na nzela ya désert. Bozangi biloko kolia ezanga, makona bino vimbi ezanga. Bole biloko bakoko na bino balia kate ezanga. Na sali yango pona kotala. Lolenge nini ya kondima o bozanango, pena te ya bino ke mutu akobika kaka na kwanga te na biloko kolia te mais mutu akobika na o nyoso ziba na munoko na Nzambe. De souffrance, eza souffrance te ezali lolenge ya formation. Vous comprenez? Alors le boxeur a aussi l'entraînement, azobeta makofi na sac ya zelo, des fois zoka. Ah tika zoka passe abate passion des autres qui pour gagner compétition. Vous comprenez? Donc, la souffrance comme telle. Souffrance, c'est pour l'intérêt de l'abisso. Souffrance, c'est pour l'avantage de l'abisso. Pour nous, la souffrance, tu peux résister devant Satan. Vous comprenez? Il faut aller questionner la banzela mokoboy. Il y a des gens qui mokoboy. Tant que papa n'angai qui s'est mis à rébellion, les autres témoignages parcours naïe. Et ça l'angai lengi. Pour le monde qu'on dirait dans la scène makonaïe. Pour le lengen zamba zoa qui est. Nous sommes baba ne sikaboy ya carrosserie. Ce n'a pas sur tali. Nous qui comme baba mabaya ne le pas mokoboy. Nous sommes même boy. Sur la tali na sans été boy. Donc et ça l'angai lengi. Nous sommes là que nous avons vraiment na c'est makono ya papa. Donc ba parcours nyoso. Tant que comme qui na voiture na yeba so bien ngo mama koko nga voiture ba on ne sait jamais donc donc ça le ranga vraiment très très bien ya ngo na linga papa on a makasi mingi vraiment pourtant zo mona yé témoignage na yé et ça la force nanga. Merci. Donc on va continuer la pasteur Ernest Mongo parce que bato mingi lo pasteur habité ils avaient parcours on aussi pas ses alliés ils appellent quoi formation mais le majorité par exemple de Dieu a comme pasteur il fait son jeep à combien pasteur face au malopango à combien pasteur balingi pas cité est-ce que il y a un mot dit bon pas simba loge donc mais notre image l'homme de Dieu bandaki musala yo bandaki wapi pasteur Ernest Mongo na ba tribulation soana ni les bandaki ko rassurer OK au comment au communelo et besoin de réponse pendant que tout le monde et l'ongi wana na des réalisations au sommet l'ongi wana tout le monde wana vraiment ya pasteur Ernest Mongo mais que maman Esther Mongo ko linga mbala bongo niveau et dans le glodi et l'ongi tout le monde wana pasteur Ernest Mongo est-ce que maman Ernest Mongo nga zapi na ko linga mbala bongo bala gom côté ya Nazando côté ya Luzizi là parcours wana et le beleko nindelo. Bon, na pesa kanzambe merci, na pas mo la vraiment Nzambe. De temps à mon parcours, na pas mon était dans les séminaires, mo resale magana 5h du matin. 2003. Séminaire na 5h en 2004, na 5h. Na zaka surpris comment na batu plein na lupangu tina balabala mais na 5h. Donc Nzambe a bengi ngai na grâce moko na éviter. Pour ngai na bandaki na église moko te ke na bandi ne kodime tout ça
donc nzamba zwinga kambala moko akoti singa na formation na ye na sala 6 mois na kati na ndako moko na makalibanda te na kati na 6 mois na banoko bonde la 0h 3h 5h 9h 12h 15h chaque jour pendant 6 mois nesika nzambe abande ko lobela ngai nesika nzambe abande ko sonanga yango soko tali biographie au moins na bandi église na 2006 mais na koma livre na 2003 na koma livre na 2003 donc pour dire na komi livre ya prière avant que na bande église nzambe benga ina ministère plus intercession na bondeli na ba hôpitaux na ba quartier na va na zamo na soda na bandi ministère na kataka STP alors batunion sur ka STP au bazalaka na époque na nga mo wa ko lobeka yebinga te azalokuta pour na bondi la banda ku nion sur ka STP nzamba sali ba délivrance moko extraordinaire na tika sango moko na ba mama ya veuve ba yeko ba sale 4 jours bazala ka libanda ko déclarer mbongo na bango alors moko na teyaka bango na sali ba déclaration na yebisi bango lelo moko la suka bolé libanda lobi mbongo na bino ko bima ka ninga na lobaka lobi mbongo ba futi ba mama wana ba nzembo yemba mais c'était terrible donc ba parcours nyonso wana et puis ça renga susu mawa ya komona bolingoni ni nzamba za nango na ngai komona ke sika na uti dans le ne ya kanisa bien ke na bandi église maboko na makolo bible te mbunda te lo mundi mya mutu te mundi mya mutu te nzamba zwinga na diriger chorale bilenga mwinda na catholique a na Saint François de Salé ndesika nzamba azwa kingai na bandi vie ya ba retraite personnelle ba 7 jours na zamba 3 jours na zamba na mikotisi na kati ba bambu na maya makelele pendant 3 jours ne ba kité ba zele on ne comprendre peut-être nzambe ba ndiko former par rapport à bitumba na ba sirène pour na bunda na sirène o ya vanda kana monde wana maya makelele donc na ba parcours moko ko lo ba ça facile fallait ko vivre époque wana na kumaka ndozo mona ba photo kala wana so moni première photo wana donc nzoto moko muke na lia kana ngate do vi na ngai na zone dimate que zala ki lolenge na nga c'est comme si za ndenge ya nzambe ye moko pona bo moto bono ko kate na kota retraite il y a 30 jours na liate na melakati ya pamba na butu pendant 1 mois donc autant que le premier jour deuxième jour 30 jours na liakate na melakati ya pamba protocole na ngande azoya kotikela ngai tina pourquoi na meli mukena lali 0 et na bande prière journée mobimba 5 heures non bato bala mukite ne charger na nga sécurité akete la nga mai mo quelque part na sukoli rapide na zongi na kati ya strade na bandi wana bato bazoya prière bakutinga bakei batikinga na bimakate na talaka na kati ya strade yo arrêté que non à qui retraite na zamba moko boye po bata makana ye oh à côté ce que combien de jours à retraite mais amelakane ce que ni te na côté retraite na kati na église et dit que non papa za na kati wana de pour dire que baki na facilité ya kokengela papa na pourquoi protocole ayi asalika moti na ye na mele sila kei na lali 0 heure na bandi ba prier 5 heures chargé sécurité ye abonsika place na sukoli na zongi na kati pendant 1 mois na konda lisekite maman nanga taloba mais yo bazo komitika ko kufa ka boy yo ka to sima nzambe na maboko mais nakina dans un apôtre moko bonangi ngi apôtre Paul je ne sais pas soit kenda web atomboka na zamba luzizila na sala 7 jours à sec na lali na zoye ba susu donc sensation ça les sous-souté mbebo nyoso ba pousolongo na ko suko lobati nga na kufa apôtre Paul ba yiko yino pasteur moi za kuna kufa boya ba yiko tala ba kuna kata zama ne toko na lali ka na bible na zo prier tala makamba bible za solo bible ki ana azo bonde la mungongo ezo kanate kaka mbebo zo ningana na monango na 7 jours à sec na ko suko lobate pe me katani ba que celle nga ti ya moto ba yoko pesa ba obligé na melati na boya apôtre na siliki asengi ba frère ba bokela nga mai ba zubido mai ba ye ba zubo kela nga mai ba sopela nga mai donc na mo ndenge mai zo so nga na nzoto me fait ya mai na zo yoka ngote metant au 7e jour ekokaki force moko l'attaque nga na nzoto na comprendre ki ngote et c'est par là que j'ai compris que na kati na ba prière na kati na ba jeûne
le consomme sur le diable, ils ont excité, ils ont lié, ils ont diable. Nous avons comment livre et prière avant qu'il y ait une église. Parce qu'il y a plus d'intercession, qu'on l'ait la ponde à vie à batou, qu'on bonde la ponde à vie à batou. Donc, il y a une préoccupation des écandengona. Ce que tangi siko biographie nanga, ba image ezali, pisikali sur les cas. Nous avons pour commander moka témoigner, abandé ko vanda ka ba carton. Le lo commande ba jeep atonganda ko en étage. Tango kota ka retraite série wana na bande ko sombe la batou ti. De son côté retraite de délivrance na yo, ngamono c'est le ti a miliki lipa na te mateka tout ça. Après un partenaire déjà. Il y a un partenaire te série wana zamba benga ngati le na partenaire te. Ti lelo je n'ai pas de partenaire. Série wana na kata on zamba benga kanga na photographe. Non quand ba photo, so ba mbongo na wana, zaki so muta côté na retraite. C'est une catacombe militaire. Oui, on tient une journée où on a des délivrance, on a des athées. Alors, on a combien de celles à bâti, on a côté retraite, tu as oublié ma boue, déjà tu as mis les côtés libres bien préparés. De pour dire que nos services Nzambé n'a pensé même il y a un bon côté. Oh, le lot bâti bakolo parce que non, tu comment le balingimbongo, alingimbongo, tout ça bâti bakolo ba. Mais bah il parcours il y a Ernest et Mongoute. Nous avons formé équipe d'intercession. Nous avons gêné chaque vendredi, comme on a 0h, 17h. Il faut que nous sommes tout ça. Nous avons gêné, donc là, c'était comme ça qu'on formait la prière. L'église est belle, mais nous avons soutenu l'intercession. Pasteur a la convention. Nous avons l'intercession pour soutenir la convention. Des fois, pasteur a l'anda kunaye, ngana zu quelques équipes na to kei na église à pasteur wana to ki kusala ma bondeli pour te croiser donner reçu. To vu na ngi vie intercession. Na ke croiser de mo na kuti un réseau koka batandi biloko loko mo na bengi ba na boya. To ni ko tanda ba kiti tout ça. Donc le baka musala nzambe ça végétarien mais ça charge. Ça na problème sérieux na charge à munene partout na ko kende funa te le bananzam. Nako soana te nako bunda te esika babundi singa ba comprendre besoin ngate na se retirer esika ba yoki nganda lobi de loba nzambe c'est ça ma vie. Est-ce que pasteur na se mongo oko se rappeler encore mon dimeli bosso o peut-être ngote ya ka samala mo ya ka pene église mbamo na parcours évangélique non mon dimeli bosso to ba nenda o ba ni bina ba ni ministère mo ben dédié mon dimeli bosso ko yebe suna mutu donc na yebi kaka avant na bande église na quatre na ba intercession muto li bosso on a gagné to komo sambela ngana ye frère Blanchard Ditondo azali le serviteur d'Afrique du Sud yami balé zaki leki na ye frère Jérémy Patou aza serviteur d'Angola yami Satou ezalaki sœur Gisèle Moussodi aza prophétesse na Kinkole et cinquième aza en vie dans l'église na Kinkole d'accord aza prophétesse et puis quatrième personne sœur moko Mado yende ezali porté disparu jusqu'à aujourd'hui na yebita kenda wapi ali moni kaka boy. Donc, il y a une histoire. Quand tu as la photo, avant consacration, la Bible, même dimanche prochain, après, il y a qui. Parce qu'avant, on a qui se déjà, par rapport à la souffrance, on a pourquoi le baïté qui se plaît à Malamon, pour dire que vous n'avez pas ça, comment abonner mon thème une semaine après, à un instrument, à son micro, mais il y a tout est poigné, il y a un partenaire, maison, fou là, so mutabandi église abandi mbalamoko na kisi c'est que nzamba bengi été même ba pasteur belé basingi ba kisi nzamba benga bango bolobi na bandeli ko boye so ki mutabandi église mbalamoko na kisi c'est que nzamba bengi été pour ata ba pasteur ba sela ba kisi ba fétiche nzamba benga bango monsieur ko glodi Mundi pas seulement banda basus. Donc bato ba sala kiss na benga bango. Ba simi kiss ponani. Marie solo mo comme savez, mutoka ko supporter gloire te. OK. Lelo papa langa ki zami na kibila ba ko solliciter. Tango c'est la croisade azo toka pour kangisa $400,000. Ba bimela ki ba oui tous après on peut se 3 millions de dollars. Même 5 millions de dollars mais en compensation au pesabiso offrande. O ezali bandimi. Atali sika uti na nzambe na sika komi mutako sala aventure pana yazate vous comprenez et le moment le baké mutuye abina kondima na 5 millions de dollars na bimi accident na kofi parce que mbongo na osela ngoni
et mouli monanga mouli na teki yango. Vous comprenez? Donc il y a plusieurs pasteurs abandonnés au service Nzambe très bien. Onction, succès, payé. Si vous avez bimi na volonté Nzambe, onction comme kita, bato comme kita. Ce que akolingate à perdre gloire wana. Alors pour maintenir gloire wana, ne ekoche na kati na bakisi. Abosene ke gloire ko te pa Nzambe. Abosene te pa Nzambe, azonga se na makona Nzambe pour récupérer gloire ya bungisaki. Ya kesi ko na kati na bakisi ka pour maintenir gloire. Na bato msusu mute ya mabe, osala perota osala sima ya mutu. Mutu azoko ne liboso. Ole oseni mutu wana po yepa mema yobo kende te. Olingi yope koma lokola ye. Alors pour comme lokola ye faut loko sa lokola ye. Omoni kizami na kibila na bandeli abandoko benanga litoyi. Sala mutema munene. Sala mutema munene. Ce qu'on doit comprendre était à changer et comme musala Nzambe za course te. Musanza mbeza course. Azo comprendre que trébucher. Non. Azotala parcours. Azotala ndenge makamongo zo kendele. Azo linga te na kota na wana. Alors faut yoko yeba te que avant na sa eloko mo songolo la kendaka papa tana moni boy. Bibi ba apekisanga ba makambo ebele. Et puis et ça pekisanga même na bato musuke no muto na moni ata mukolo moko te opese cher. Pese kolia, pese kolata, mais cher ko pesete. Pour dire que même na musika, lisu na ye kendaka. Abike na mwana moko na komina kintambo. Donc tout ça bato yo, tout ça na mokili o dia bazo landela biso. Azo luka banziani o esengeli à côté là. Donc on a biso que ba pasteur be to ko finga lelo magie tout ça mingi ba bandaki na Nzambe. Peut-être kaka nengo lobi akoki ko supporter persécution te. Ne ememi na banzela wana mususu pe akoki ko perdre gloire te a luki na banzela mususu e mingi pe zali influence ya baninga ndozo mona ba pasteur belé ba changer ba ministère azaki apôtre là comme prophète azaki pasteur comme prophète. Pourquoi? Parce que na vent évangélique c'est comme si ministère prophétique ndeza ko na moi top le bateau tout comme ko forcer ko prophétiser to kena zamba luzizira na moya report vani na sans était moko pasteur moko bete la baninga ni solo toi na père mo beaucoup ta quartier en tout cas au Sénégal le gravité mais on peut soka les titres au tient sur le lemo so monika mutu mbala moko boni ko yeba makambo ya vie na ye pour boni ko sakola net et ba mususu pe ba osande ni un esprit de domination tanga zuyo kana mouvement nyonso ko sakola pona yo na lokuta na ya solo yo zo ndimaka oza dominer na moni boy c'est un côté le bien solo a dominé ondimi kaka et lelo ce qui est plus grave ne ba makioniste ce ko ne ba koti le vrai terme ngana pesa qui témoignage ya ser moko makioniste na yamba ki église et a dévoilé qui ba secret il y a ba plan ebele et atangelinga même na ba pasteur bisika o ya leki ko sala musala wana ki makiono moi $70, moi $30, moi $100. Bah fabriquer ma prophétie, bah fabriquer ma témoignage. Yango lelo église ezate que kolakisa ba témoignage, bah miracle, bah délivrance pour na influencer bato. Et c'est le côté à plus parole. C'est pas la mutaïa pour yo qui le toucher, qui mutaïa pour moni bato baso ba kana belé. Pour ceux que c'est Nzambe za na mukolo musu bato ba kana belé te. Alors mutuana ko ndimane ko vanda wapi. Car la Bible déclare dans Romains 10:17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons montrer aux gens la parole et non la prophétie et les miracles. Parce que prophétie et miracle, les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Il faut d'abord croire à la parole, accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et son Sauveur, et le miracle sera possible, la délivrance sera possible. Parce que si nous présentons que le miracle aux gens, les gens viendront et ils verront les miracles. Mais miracle vous vendez, parce que Christ a enseigné dans Luc 11:24, ce qui est esprit de Bible dans d'autres mots, à Kenaka Musikate, à Maranakanda, pour éviter que nous et comme des mères naïe. Parce qu'il y a un problème très sérieux. Paul déclare dans 1 Corinthiens 6:19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mais aujourd'hui, nos corps sont devenus le temple du diable, dédoublement d'esprit, mari de nuit, femme de nuit, esprit boy. Et tant que bengani esprit on a yebi ki ndaku on zaki ndaku na ye a telengana te a bunda partout le moyen azonga yango baluka force supérieure fois 7 autres des mots plus méchants. Et tant que zonga la Bible déclare que la situation
s'empire par rapport au avant. Et c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous remarquons aujourd'hui. L'église s'est multipliée, mais vie a changé. Mbok a changé. Parce que kosambe là, ils ont une église. Kosambe ils ont gêné. Kosambe ils ont bongo la motema. Vous comprenez? Il y a un moment où la fois dernière, la différence entre la repentance et la conversion. Et il y a une église, repentance n'est au Salema, mais conversion au Salema. Or, la repentance n'est pas suffisante pour qu'un péché soit pardonné. Pour qu'un péché soit pardonné, il faut qu'il y ait la conversion. Et l'église a enlevé la conversion. Il a laissé mal la repentance. Et quand vous allez donner un signe de la repentance, les gens sont tombés en pleurant. Moliliye. Polele sili na mitiki epai na yo kolo. Voilà. Zamele kosa. Yemoko. C'est leli mais si mana kolela akende wa. Ti azolela wana azana mobali ya batu. Aboya yete asisi kolela sisi. Allo na kuto wapi. Mais wapi siko repentance et ceux qui wana conversion ezate. Virgile. Je crois que c'est comme la souka avec le mec qui a un peu arrêté. Mais avant de on a passé l'instant mon goût. Bateau ba yambi sa mala mulelo. Bateau kola pesi ba mission ba na ministère lelo pour le dimanche. Tom sous pasteur ba nikra semaine. Tom sous ba nikra lelo akokuta na parcours à souffrance à bouillir. Ala ti pantalon chemise à tisser à filer mon jean. Ala ti chemise à poutre filer mon jean. Alors juste sentir munene. Tu n'as pas photo on attend ndenge parce que ça va ça vraiment. Pour le comme grave na ba église boye. Révérend l'homme de Dieu qui amène qui bille la papa. Ne faut pas parler de croisade. Alors que vous avez dit limité, allez passe l'homme de Dieu, à la bandimie, le ministère de la puissance de la campagne, ah ça va photo, on est plein. Na bandi na plein. Le général Sonic a fouta, papa, ils ont ramené nous on est dans la campagne à la bandimie, le thème dans la poste ça. Ah ben on benga ça c'est le bon ministère pasteur. Oh pardon, photo il y a premier kilt il y a pourquoi. Au cravate hein. Pour la bannière non ba quitte pourquoi. Premier kilt. Attends non na boye ça. Cher Alibaya penza. Bato, t'as la ceinture à moi, t'as la niveau à ceinture. Gloire à Dieu. Conseil de repérer ça, c'est les loyaux. Tant que tout le monde a photo, on a la télévision à RTP. Mouta bandi akomi na posa comme lokola passer reste mongo. Akomi lokola le kitemi na kibila. Akomi lokola général Soni. Akomi lokola papa na biso ba route. Akomi lokola adina bala. Binga pona pona lokola adina bala. Mabandi ka na tongo tongo. Na komi lokola prophète minene ba se donc tel parcours wana. Conseil de repérer ça. Bon conseil kotana ndenge ni mwana zobotama. Mwana botama liboso aveugle, infirme baba. Mais na parcours ya mwana ndenzo tezo makasi muke de muta sauter abandonner bandeli. Vous savez escalier ça la bien au niveau mato glisso kwe. Au mato glisso kwe et peu moins expérience na mayel. Tant vous en lire auquel libela. Mais ce que matimba ngumbango auquel glisser likolo. Tant ko kwe est difficile au bandela ko mata. Le kolego bukana kimi ko bukana. Il faut pas que luka ko sauter. Il faut qu'il y ait un parcours. N'est-ce qui serviteur Mougaye, a passé place à une église, et c'est quand il pasteur, on a boule mozongo, à son locana sunga, on a 10 kits. Il a dit, ah, yaya, au bandit, on a 10 kits. Donc, à ce bande d'église, déjà, on a passé ma kiti, on a passé boy. C'est déjà un danger permanent. Yesu, oyo, azanyo, sopo, nabiso. Tango, yaki na sena moi, oyo, abandeke non andako ba meme. Nesika oba humilié, nesika oba rejeté, nesika oba pesier koto chancité. Donc nzamba linga muta banda dans les néants. Et c'est comme bakon di mateke nzamba ko zala wana. Pour atali sa ki bon nzambe na ye. Donc tout le monde belé pasteur linga bande église, abandé ressemble déjà ba instrument. Ah la 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 la. Il y a un école qui ça comme ah mais comment on a Dubaï, mais comment on a fait ici. Je vais encore te dire une chose, l'église, il y a de grandes églises tout le monde dans l'élo. Surtout contrôler les amouquets au pasteur abandonné na sanze tele wala kizamina kibila ezamingite bazabe suku dute ba église ebele so monde batalaka 3 autaka na église boye akumbaka batu boye ebele so monde lo ebetombo ami ezamouke o babandaka na sanze te yemuko ezamingite histoire bombi makambo ebele. Merci. L'homme de Dieu te comme la souka numéro de téléphone contact. Adresse église. Oui. La communiquer église sur les adresse église, tous hommes la commune à Kintambo.
na arrêt na biso Maison Mbungu en allant vers Vélodrome, topé arrêt Vélodrome en allant vers Maison Mbungu. L'avenue Kimvula numéro 3. Programme na biso officiel, tout ça mais la rabajour un peu. Lundi de 17h à 19h30 la intercession au bato nyos ba ko bondela ko pesa mikuma na bango panzambe pe mukolo ona bondela rapona bato. Mercredi et vendredi à partir de 17h la rabajour na biso ya enseignement. Et dimanche le col à Lelo de 9h à 12h dans la kit na biso ya action de grâce. Nayambaka officiellement chaque mardi, jeudi et dimanche à partir de 12h. Bien aimé, tous un programme spécial ezobanda lobby lundi. Lobby lundi. Il y a le programme, il y a déclaration. Thème la puissance de la parole de Dieu dans la prière. La puissance de la parole de Dieu dans la prière. Il y a un thème nabiso. Tous avons lundi et vendredi à partir à 16h30. Oyo kinga bien aimé rejoindre biso na programme Oyo. On se retrouver na yango. Bandeko balingi bazwanga na télévision chaque dimanche na 6h le kola lelo chaque jour à partir il y a 5h juste tout ça on a réveil maintenant na la télévision za na kaye na yo za na biki na yo bible na yo chaque jour na 5h fungola RTP tout ça on a enseignement sur la croissance chrétienne okozwanga na plus 243 89 75 to 75 15 851 plus 243 89 75 15 851 okozonga 24 c'est 24 heures na WhatsApp na direct monde entier parce que mission o kulandama mokili mobimba nzambe na ngai a pambola bino.